na lobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati pona kozwa ba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona be mission ya kitoko be information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia ya Nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC tolobaka Yesu Kristo nde moto ya yambo pamba te kolala kolamuka ezali bongo habitude te ndeko tolala kilokola bakufi kasi Nzambe na ngolu na ye pema wana ye apesi biso lisusu pema ndetala tina bisika biso ezwami biso toloba ete c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Pamba te sans yebo moina biso ezali pamba na tombeli bino lisusu kimia ya Nzambe eingela o mabota mabino pe mokolo mabino mozala molamo na tango nyoso oyo bokokota kotala émission Tolobela Mboka Congo na molobeli yango Océan de la presse congolaise. Bande ko balandi bisika lo sezwami bino pe na République démocratique du Congo na pesi bino penza mbote pe na lakaki na bino ete maemanso makoleka la République démocratique du Congo na kozanga kate koyebisa bino bandeko ezali pasi pe mawa na bakonzi ya mboka ya lolenge oyo tozali na yango kasi tokotika te biso bapanzi sango bisika nyonso komolobela bango poete bayeba nini penza basengeli kosala pona ekolo wa bango pamba te bango bazali wana pona kokamba banyama te kasi bazali bongo kokamba bato kasi batalaka bango moko tango yo zali na posa ya kolia seke moninga mosusu pe azali na posa ya kolia tango zali na posa la malamo seke ndeko mosusu pe asengeli kaka lolenge moko na yo kasi tozali penza kosenga mingi na bakambi wa biso ya bato batalaka makambo mateli ba parti politiko na ministère na biso ya intérieur ye moto penza asengeli kotala makambo wana ye moto apesaka mitindo tikino lelo oyo nano bapesi ndingisa te na ba parti politiko baye bakotambola pe kosala ba campagne wa bango bazali kaka kokutela lisanga ndenge bomonaki ete bato ya opposition bazali kokutela mwa lisanga wa bango tina wa bango ezali kaka ko sensibiliser population congolaise ko benda matoi na matali machine à voter kasi ya kamwa bandeko bangai tozali komona ete la ngambo mosusu baninga bazali kotambola kofungola ba champagne bazali kosala makao minene ezali lolenge oyo adage balobaka ete moto oyo akatana likolo yo moto ya sapato okoki koya komekisa ye sapato te ezali lokolo zali kochola ye ndema eto zali komona ezali kosala na République démocratique du Congo ezali kopesa pasi pe mawa ezali penza kotombola pasi ya baninga mosusu bandeko bakambia ye ekolo ya solo bino moko bozali ko banda ba campagne bino moko bozali ko kende ko banda déjà ko sensibiliser bato wa bino ko banda déjà ko yebisa bango maye oyo esengeli bosala yango na ba campagne ministère na biso ozali wapi ministère na biso ya intérieur ozali wapi iyo oyo talaka makambo wana musala wayo mozali nini soki ezalaki bato bosusu be botindeli bango ba policia be botindeli bango ba fabo bakei kokanga bango kasi lolenge ni ekolo Congo oyo tozali kasi bandeko ya solo bozali ko benga bambela la bilo lazali ko yoka kasi ndeko na ngai kolinga basomba yote kolinga te ndeko na ngai eloko ekosisa nzala na yote miso mizali kongenga mizali paoni te bandeko bangai bokotala video na tindela kibilo ndambo botala kila bemission yuti koleka pe sikola kopesa bilo lisu mosusu bazali kotambola bandeko bangai bazali kosepela bandeko bangai bazali komela ma champagne masango bazomelezaka masanga ya mindele bokomona na ba mesa la bango ezali pasi pe mawa pe bazali kobuba bilo la monoko ete tozali kosala campagne tete ezali campagne cela veut dire que tozali komona ete kolo wa biso ezali divisé e kabwani na bato bazali na bokonzi ba yeyi kaka inike mapo bango banyokola biso ba oyo tozali na bokonzi te
kasi ekolo nini otozali bato bakotambola lolenge nini bandeko bangai bato bakotambola lolenge nini bayi opposant bokomi wapi bozali wapi bokomi wapi bayi opposant bokomi wapi lelo ezali mokolo nini tozali kokende na sombele suka ya bisanga vraiment ndeko moko okomeli ngai tokosola na yo polo bio zali député national kasi lazali kotuna bino bato bozali koyala bebonga yango oloboza mona chango yepo na changement ezali mabete kasi bino bato boyepo na changement makambo ezali komosala mabino bozali koloba nini bozali nano kotambola na makambo ya le corbeau et le renard bozwa nanu fromage nde na sima bokima to bozali komikotisa la kati komikanga singala kingo tango bokoya changement bokomema ya lolenge nini po ete makambo bozali kobikala se na moi oyo makambo ezali kosala matongo midi poko la République démocratique du Congo ezali kolakisa ata kololenge moko ya kosenza ezali te bandeko bangai bino banso bozali koyaka kala potopoto bino banso bozali koyaka kala kati ya kobebisa tokoluka lo tokitana na chango tokutana na ndeko toyoka na mpe makanisi mayo bana mboka bofungola miso bana mboka bonyokwa mitango molai bonyokwami nayebisaka bino tango mosusu na lobi bomitya na bino matoi na makambo matali ba ecclesia te po ete bango batelemi wana mpona kodistraire bino bomitala nanu bino moko ndeko na ngai moto azwaka position na makambo ezokomela ye moto azwaka nanu position na makambo ezokomela ye émission oyo tolobela mboka Congo esalama mpona kosensibiliser population congolaise mpona éveil ya conscience patriotique émission oyo esalama pamba te émission oyo phase mère nango ezali à la voie du développement na explica la batando esusu pe la bateve la biso na loba ete ebotamaka na lisikulu ya Mobutu tango tata mokonzi ekolo pe asonam aloba ete mboka na Zaïre ezali en voie du développement ezali pays du tiers monde te abetaka mbesa liboso ya bamindele motango bayike kasi na moyokaka lisukulu wala tango na koyi mokolo na manyoli yango na yokaka yango la mikili ya bapaya na manyoli yango pe tango na zongi lekolo wangai na silisi kotanga kelasi na ngai ya mopanzi sango na ipen na kei stage na ngai epai ya moto lazopesa mbote Luizo Mutanda merci papa la ngai soki lelo lazali kovanda boye ezali pona yokaka yo si mwana ngai ya stage epai ya moto oyo alongolaka kibomoto bangai ya koti singa siko mayele pe na leki le tando eke mbala ya liboso pe tikino lelo lazo continuer ko sala ba émission boye ezali grâce ya Luizo Mutanda apesi mbote kasi ezali ko sala nga mawa de place wana na bisaki la lobi mwana mboka nalingi pe la bala ko sala ba émission merci na monsieur Jean Dirabon mondele wana oya pesa kanga pe maboko mbote nos en États-Unis to sola ki les soso merci na pesio merci Dirabon merci beaucoup bandeko bangai ndela lobaki émission wangai ezala à la voie du développement kasi na yeko tela la lobi Congo eza kokufa na lobi na sala to lobela mboka Congo ezali éveil patriotique éveil ya conscience bandeko bangai na lingi to yeba oyeba ebandeli ya mboka wayo oyeba mboka no ebandaki wapi superficie na yango ezali motango boni bato tozali motango boni na ba province bato bazali konyoka lolenge boni mais ezali pe manque ya moyen poto kende penga na kabuya na ba province lolenge baninga musu baza ko kende ko zwaka bilili ba yela bino mais nzambe ye moko ayebi lolenge ni akomata biso malembe tozali presete po tozali pe kokuta na bato kasi toroke na lombango te malembe nzambe akosunga biso bandeko bangai bisika nyoso bozalaka ngona lobaka bosabone na ABC1 bolandaka bemission ya biso boyeba politique wa mboka wayo botama lolenge nini lelo ezako kini lolenge nini tikino lelo politique ya mboka la biso esenzi te po ebandaki na masano bandeko bangai ebandaki nde na masano
esenzi te mpe bitumba wana tikino lelo ezali bato bazali kaka kobunda bato bazali kaka kobunda kowelana bazali kowelana nini kibokonzi bazali kowela te ke basenza lolenge ya peuple alia malamu ndenge bango moko baza koloba na minoko wa bango bazali kolinga te ete ba entreprise ekelama bazali kolinga te ete ba industrialiser mboka wa biso bazali kolinga te ete ba alimenter mboka wa biso kasi ezali nde kolinga kosalama makambo mabe balingi banyoko wa population oyo azali tremple wa bango population oyo ayaka pola kopesa bango maboko bazwa kiti ya bokonzi ndeko wangai congolais soki omiyebi malamu ete ezali yo moto oyo opesaka bango kibokonzi oyo bazoluka lelo esengeli ozala mayele ndeko langa po bakoma bisika bakomi ezali yo po bazwa kibokonzi wana babanda lisuku kobeto fimbu ezali yo nde moto kopesa bango kasi ndeko na ngai maponami mazali ya solo mona mboka kone nanga maponami mazali ya solo po tozali koyoka te lokito ya yango te tozali koyoka te eloko moko te makambo maso makosalama na sanza ya zomi na moko ya solo sanzo tokomi tozali koyoka tako eloko te na sanza ya zomi na moko nde tokoyoka kasi na ngambo babino boza ko festoyer boza koloba makambo yesengola bino makambo mosusu ki tolobi toloba yango na etando eke bato baboyaka po moto akotula ngai épreuve nazalaka la bepreuve wana nazalaka lango natelemi awa mpo nazala mopanzi sango ya pamba te nazali mopanzi sango te oyo balokoti ye batie boye te bato bayebi nazali mopanzi sango ayebi makambo alobaka mpe nazali mopanzi sango oyo akitaka mpola kozwa bainformation mpe nazali mopanzi sango oyo averifiaka makambo na ye ava aloba yango mpe nazali mopanzi sango oyo etuluku ya bato la République démocratique du Congo bazali mpe komotiela motema soki mpe nazalaki lokola bato mosusu mbelelo mpe na kopesa mpe maboko mpe na bisiko esengeli kasi tozali kokende mpona kosala kulusu te na moto tozali koloba nde tika nzambe azwa esika mpo nzambe nde azotambusa bomoi na ngai me mpola mosala na ngai nayebi yango moto akolakisa ngai yango te nayebi mpenza mosala na ngai malamu mpe mayo nalobaka na verifiaka yango mwana mboka oyo biso nyonso toyebi ye azalaka kolatela biso bobele bajulie mokolo aozaka na réunion ya bango kobenga tata mokonzi ekolo fils tata wana azwaki mbano na ye tata wana azwaki mbano na ye abukaki lokuta te na kozala boye na mosala oyo asalaki atravayaki na papa wa ye cela veut dire mwana ntango okitani azali komona yo kaka fils kasi ezali na ntango mosusu na babisika mosusu tokomaka maloba wana okoki koloba te yo bomba yango ta mosusu na ndako me ye mpe alobaki yango mpo na kotumbola te to mpe bino bato mayele ndenge bolobaka korendre ridicule te me alobaki yango kaka mpo amonaki ete na likambo wana azali mwana na ye asepelisa ta monoko me ebotelaki mwana mboka makambo minene asalaki boloko kasi bango ntango bazali kotambolana bazali kosalelaka biso nde bamaboke bazali kosalelaka biso nde makambo oyo mpo toyeba intimité wa bango moto la moto azokele koluka lolombo wa ye lolenge nini na soutenir yo okoma na esika wana mpo lobinga mpe lazwa esika kasi ezali teke nakendela esika wana mpo nabikisa population congolaise to mpe naede capitale wa ngai ezali mpasi bandeko bangai kasi bato babongo bino bozali kosoutenir bango tolandalano lolenge nini ezali komotambola banakini boza bakinwa te bilo balakini bozali bakinwa botala kasi lolenge bino mo bakinwa bozali komema kini yango ya bino soki ezali malamu bomibeta maboko bolo balongonya kini wa bino elongi ezali komotombama me soki ezali bongo te bosenza elenge ya kotombola kini na bino kabu ya l'homme puissant tshela biso banakini bongo na sima tozonga merci beaucoup. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.
ya Shaddai. Kinshasa yango nalingi naisa bandeko bakinois occasion yango so ya Shaddai mpenza afandi ngape nafandi ko présente mwana kobanga te après ya Shaddai koba liboso ya Yamana mwenye po ya blagde. Et nous on comprend. Au Raïsa Sali, il y a ça. La conférence nationale, Azali. Il y a ça. Ça, si, thèse, Naya, doctorat. Est-ce qu'il y a une campagne? Makambo nyonso alobi ezali coup sur coup. Voilà qui oye. Donc je connais les problèmes des Kinois. Naebi ba problème na bino. Naebi masolo nyonso. Na commune ya Kinshasa. Commune ya Kinshasa, avenue Luapula. Na kopesa numéro T. Na Luapula numéro X. Et puis na Kelingwala. Lingwala awaka na mushi na kopesa numéro T et puis na quelle classe wana kini oye na sepe ipazi na moni représentation nyonso ya Kinshasa eza awa basaper eza wana bacoiffeur eza wana est-ce que bachauffeur baza awa bachauffeur eza campagne te campagne bakosala boy aw campagne na campagne nde nakopesa bino numéro na ngai na campagne naza numéro 13 nakoloba yango na campagne eroyo te nasepeli mingi merci. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko bouti penza kolanda video na bokebi nyonso bana kine Congo ezalaka Kinshasa te. Congo eza tous les 26 provinces. Kasi soki bato balandaka Kinshasa po ete mibeko nde evandaka awa na kine. Esika ba institution evandi. Bakinois boza wapi babenga bilo bafudidu babenga bilo ba faiblard bakino bakoma kochola bino po balobi bino nde bokoshona ka bêtise bana kini bozali wapi bakinois bozali wapi bakinois émission otolobela mboka Congo eza pola mboka Congo bandeko bangai na kini awa etelo nano ezali te bakino bokoki bosepelaka la biloko wana te bana kini esengeli bo revendikaka droit na bino pour vous montrer que makambo bato bazosala bozosepela lango te bango bazomela champagne bakopesa prémisse bakopesa skol bakopesa règle bakopesa castel po balakisaka la différence entre yo na bango ke yo za nyama tamso bakotuna topesa gege yo sepeli esprit te pour la niya meli champagne la meli sur champagne te pour ne bosser ne toast ensemble te pour aza flatteur balobi tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute yo lingo za la moto ko yo ka flatteur moto tanga lia kananda kuni yo koma kate mokonza lia kala basel nesika moko yo okusa la kakute pa na ete ozona no tango ya komona ete otala ke kala bilili soka zoleka boye wala ba sirene pion pe basoda bazo kengela bazo panza bino mena tamoko a commis ça la malin les corbeaux et les renards a poussé di pembe no pa botelo fromage quinoa yo zakaka muto ba botelo ka fromage yo zakaka muto ye moko pa ko kolobate maponami mazalito mazalite maponami mazalito mazalite mwana mboka kone nanga ya nola biso toko banda kosala makambo yango na temps nini na sanza ya zomi na moko
na ngonga nini bino pe bayi opoza bozali wapi bayi opoza tango bomoi na ngambo musu bazali kosala bino pe botelema bosala bango moko balobaki soki mutu afingi yo tata na yo yozongisa tata na yo soki mutu afingi yo mama na yo yozongisa mama na yo me bango batelemi bazali kobanda kotambola baza kolege bango déjà pouvoir ya kine siko bino bokolege pouvoir ya kini mokolo nini bokozwa kini na maboko mokolo nini po bango bazwi bana kini balege bango pouvoir botali yango bino nyonso na etando eke bayebisi bango kini yango yo bazokaba te spirituellement déjà azopesa ye mabele tikala nzimbela tata wana yaki kolobala nga alobi mama ntango bango bazolala na machine à voter biso ozali kotambola ce sont des choses oyo bango bazosala bazozwa déjà kini bazokonza déjà kini ntango bino bozolala na koluka kokende kosalaka badisukulu bisiko bakopesa bino opportunité te borevendike badroit na bino bino nde bato bokokende na baposte wana peuple aza kaka wana po atindika bino mpo na nini bino mpe bozala susi ya peuple te baopposant jusqu'à quand peuple akolelaka kaka jusqu'à quand bino bozoya kaka peuple tela likambo peuple tela likambo peuple tela likambo mais bo associer peuple ngola malamu boya ka po bo dire peuple wana te ka peuple wana ndeza tremplin ko pesa bino pouvoir bo bunda une fois pour toutes pour la liberté plutôt expression liberté ya mboka la bino ba peuple bazala nzala bo kena no pela ba province musuka ko beta tour ba été les alliés ba province baza ko benga biso metozala makoki ko komate docteur Jules Tibwabwa bo mise ba moyen poto que les pela ba province mususu to comme na nyoki mais c'est catastrophe ba classe eza pasi ezali pasi soki tokela bandundula bakati kuna mena yebisi bilo bokolela bato bazonyokwa soki tokela bagemena na bakati bato bazosouffrir bato bazovivre te bazobika te classe ya 500 francs mobote ezokoka kotinda mwana te apesi yo philosophie na matière ndeni akokofuta 500 francs te mais allez-y comprendre toza wapi bandeko bangai toza wapi Pierrot Lulendo tokokoma wapi papa Jean René Mandombe toza wapi Toto Sukami mobali ya pembe bo mise ba moyen Toto Sukami tokende kana ba Congo oyo botala ndenge bana bazotanga botala ndenge bana bazotanga papa Foska Dikese bokoyoka mawa e ba été le ezalité oyo ezali éducation mone fazwa mayele polobia ye bakokoma ba été le ezalité na mboka la biso mais bana kini bazobeta champagne bana kini baza kokanisa wala te bana kini sikola mituna bango ezake to battre record na temps oyo toluka ndenge nini biso tokozala la kiti ya bokonzi kiti oyo nani avandi bino mo boyoki yango barepete susu kiti oyo yesu kiti yango esalamaka mpona kiti oyo bandeko bangai ezali nango malamu me kasi bino bato oyo bozonyokwama bino bato basi bakunda bino bato bosi bopola bozosepelaka mpo moto ayaka belo $50 yo mokoni mpo kokabela motu $50 liboko na ye esalamaka ezaka na se mpo bamonelaka yo liboko no esalamaka na se moto aye akrashe likolo nango liboko no esalama kaka yo sengaka bato babayaka yo liboko na yo congolais eza kaka liboko ya moto alelaka mutu mosusu ya mondela yo mutu mosusu ya chola yo congolais obotama bongo yango posono ya moyindo wana bapesa yo wana okokina okosenza te bato nyonso kaka bafingaka yo yango kozala congolais eza nde péché kobotama congolais ezali lisumu donc Congo eza neti ke moto oyo bamodire ye na nzambe abwaki ye azala congolais to ndenge nini Congo eza malédiction to eloko nini Congo eza na richesse ya lolenge na lolenge mais pays nayebi te pauvre kutu c'est bien na Éthiopie eleki biso na Éthiopie ba Éthiopie bafinga basu ba congolais Éthiopie ba Éthiopie bazolia bien koleka ba congolais ata bino moko camarade na nga na Haïti atindelanga $70
allez-y comprendre batuko bando seka babi mutati ya kotinda lo ni ma prouver le contraire que kuna baza mieux que biso boyebi quand même we are the world mais batu wana bakomi bien koleka biso allez-y comprendre le Congo est-ce que congolais penza yo moko zaka la souci mboka na yo congolais penza yo moko miyeba ke makambo ba osalo eza mabe to congolais zaka la kati ya rêve omona makambo lo kwa ndoto tango la muki yo moni koza bien ndeko nanga yango émission oyo ya pour une veille à conscience patriotique et ya pour la moso congolais et ya pour epesa yo quand même bon somi na yo et ya pour être l'émission que ozana pouvoir ya koloba non et ya pour être l'émission que c'est le grand temps au boya makamunyo so bazola tsosiko kaka la yo moko soko boya yango ko boya yango yango lo moni émission to le belamboka Congo ezali bande ko nangai ezali pasipe mawa fanzala tango mosu bato wana pe bazali kolia aza komona même sort na yote bana bazali kotanga te ya bango bazali kotanga ba ecclesia eye pona ko bebisa République démocratique du Congo ba ecclesia ezali corrompu yango bazali ko distraire bino po bino bo kotela ba débat inutile po bino bo zana distraction po bango ba futi bango misolo abimisa sujet moko aosa la baise na ye nenge tolobaka po bino boya konyokwa Congo au Congolais debout Congolais somba bo somino na makasi atako Bible lobi la biso ce sont des violents qui hériteront le royaume des cieux alors bo se révolter pour mboka la bino bo bousculer ba opposant ba me bibliothéca les 26 toza la défilé les 26 toko tambola les 26 toko sala yaya on eza biloko ko lali sabino les 26 boko tambola masase et gaz lacrymogène beaucoup fi na sima nango eloko moko ekomona na te le 29 maponami salamité eloko moko pe salamité hein toza na posa to leka na maponami le 23 décembre to tindika bango basala maponami na miracle nyonso me maponami ezala la République démocratique du Congo tika nzambe apambola bisika no sobozali boyebisa 3 personnes ke ngonga ekoki po ete to telema Maman Mboyo Bokila Lokonde Frampekato, sensibiliser 3 personnes. Maman Sylvie Mbenza, 3 personnes. Sandra Nila Moncoeur, 3 personnes. Dadi Boyembe, 3 personnes. Rita Mawete l'enfant propre, na London, 3 personnes. Chantal Eswami, 3 personnes. Arthur Ndombasi, 3 personnes. Jupiter Bokonj, Blaise Seouk, Oko Esemo Bimbabo, sensibiliser 3 personnes. Partout où vous êtes, lito pour votre pays. C'est votre patrimoine. Eza richesse moko nzamba pesibino bozala bamboka mipaya bosa la fierté à République démocratique du Congo mais dans votre pays on vous connaît pas na mboka la bino moko bazo sela bilo te lokote boko ya lokola batu moko ba clandestin bo vandi mais or yeko kaki tango bozo ya ba tomboli bilo bendele partout ba lexibino lo ba chaîne tout po bo uti ko sala fierté à République démocratique du Congo mais voilà le lo bazo benga Jupiter Bokonji l'homme de blanc pourquoi pas parlons l'homme africain congolais parce que les Aïrois les Congolais ne savent pas qu'au tombola qu'ils tirent naï. Alors, battons l'État pour notre pays. Vraiment, les Congolais, partout où vous êtes, vous sensibilisez Toto Soukami. Vous sensibilisez à l'équité. Guy Lomping à l'Afrique du Sud, Pasteur Ouana à la Sud-Afrique. Merci pour être lobby. Vraiment, vous êtes d'accord. Vous bunda pour les Coloabino. Naïbi ke mbala oyo, réseau ko trahir bisoté. Tozo prier ensemble que ba dongolomi so bakanga réseau te. Tozo sambela ke toko lancer ka aina ABC les Congolais fo boloba pour mboka la bino qu'est-ce que bolingi pour mboka la bino ezali moko ya mbela o batu bako yo kabino et prévenez bazo yo kabino parce que tant bazo benga biso cela veut dire bazo yo kabino tant on peut baza ko intimider biso cela veut dire bazo yo ka ke océan de la presse parle au nom du peuple on est ensemble ndenge bino moko bato le poto bolobaka Guy Lompinga Nana Lompinga merveille bo sensibiliser 3 personnes Pasteur Aimé toi là, sensibiliser 3 personnes. Merci Nabino la commune la Souka. Henri Lambala 3 personnes. Merci na onde ko benga kingai. Abraham Kombo Mususu et Kiminga Mengai na yebio mingi na Manitou. Vraiment yona pain de vie na yo gospel na yo. Tokolo bela yango na découvrir nos artistes. Merci parce que vous allez associer mboka na au Congo. Merci nandengo benga kinga. Vraiment que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congo.
Congo au Congolais, Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobalo nanda kono ba pese sotonda mo. Congo au Congolais, ba vrai pasteur lito pour notre pays. To chama bolongo la c'est obéle la Dieu d'Israël. Aya Akita parce que ceux qui t'ont raté le 23, je vous dis les Congolais. Ceux qui t'ont raté le 23 décembre oyo koya na sima. Ah mwana na mwana bendana ona lobakite. Ona lobakite. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas. Merci na kabuya l'homme puissant qui na sima ya caméra. Merci na sango mokonjo za pari ya bémission nanga. Merci na Pape J Oaza directeur de recherche stratégique. Merci na yo la reine queen na mokitano Florence Matondo Mido. Na tombe libino mokolo molamu tika ete nzambe ya bakoko. Nzambe ya Jean de Dieu Mwamika Dimamulaya. Nzambe ya bakoko abati le Kolo Congo. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.